tobunda nango babengi nga babengani Gisèle na minute oyo nde toloba bomosa Daddy Kambala aza na ndako te babengani ye soit disant bambongo oyo bato babandaki kosangisa mpona makambo ya otikala batya bambongo wana na panie bango balobi ke mbongo wana bapesi yango Gisèle mbongo wana bapesi yango Gisèle te to nde tolo nzambe na oyeba te po tension ya ezomata ngai tokota eza nayebi te nabenga ngo mpona minute oyo bato bazokita kuna me nga moyen nakita eza te parce que là vraiment naza ya kolemba donc Gisèle aza na ndako te babengaki Gisèle na ndako mpona mbongo oyo ezalaki ke balobi totya mbongo na panier na place ya bafleur epuis ntango mpe corps ekomaki kokende mpe desordre wana donc esengaki bato basani bakende na kokokunda moto me na minute oyo babengi ngaku babengani mwasi ya Daddy Kambala na kati ya ndako nayebi te eza esprit nini nazoloba ya solo Claudia, je vous dis la vérité bauti kobenga nga soit disant babengani mwasi Daddy na ndako badati baza quelque part lobi fo bakita place mbongo ya bafe esalemaka na Congo na biso oyo to eza kindoki je vous dis donc bauti obenga nga siko kutu babi oyo bachroniqueuse bakita bachaîne ya bayoutube bakita bake kosala bainterview yango abina banana kosala no direct parce que ezalaka te lobi na kokita nao nake koluka Gisèle nayeba qu'est-ce qui se passe au juste mbongo nini oyo bobenganela mutu mbongo ya bafleur si bango mpena mutu balie Daddy parce que eza en sens te po biloko mosusu ebosala ata ironie bosala ata semblant bokosa ata kokosa boboyi meme kosala semblant ebanda mokili ezala ata utu balobi ke soni esili na bacongolais na baafricain bakoma mindele no mpe nayoka mpe te na mondele basali bongo bino bato bozala na poto boyesa biso nano so mpe mindele ezalaka mpe ke okufeli mobali lelo bayeba bengani oyo je ne sais pas nono namona nanga makambo ya boye te franchement nayebi te toloba nanu oyo eza kindoki te oyo eza sorcellerie te motema ya ndenge nini wana mpena do bosi na mino mpena courage mwasi oyo akufeli mobali na ye aza nano na bablessure intérieure ayebi nanu te nanu ndenge nini na butu moko deja soki 3 butu soki 5 butu deja azofanda deya na likanisi ke esili na komonaka ye lisusu te ake mpona libela parce que ntango azalaki na morgue mo ozomonaka aza na ngali makoko ozonga ozomona mais sikoyo ntango mpena ekena bokei botiki ye na nécropole atikali mbongo ya banki nanu kutu tozwi suite te mama mbongo ya banki oyo eza nanu ya 3 mois nanu comment dirais-je mbongo wana eza compte bloqué wana
no tozwi su te me bakoma olandela mbongo oyo ekotaki na panye oye bato baloba te tokota no toloba no likambo oyo eza sorcellerie te ekela ngai nazoyeba te na explike yango na sens nini naloba yango ndenge nini parce que on vient de m'appeler maintenant na badiaki kuya kolala babeki na mino mawa te nayebi te boexplike nga nanu méthode de vivre nini plein soki bawei bayokaka makambo ezosalema yo ozomona yango te ezangisike nabenga no dati mpona tuna no dati baza wapi donc tozoba